Makile zawana tomoni makile zana se balakisi biso kiti oyo ndeko na biso avandaki nango esika yaki kotia ye bambeli tomoni vraiment ça fait très mal. Koki komema moi analyse moke en tant que maman, en tant que femme aussi, cause nini esali que papa aboma mwana bana pe na kati ya etimona si ça se fait que peut-être maman sala qui a des terres toi azaki na erreur tout problème mon songolo pakala cause nini ko ka la papa aboma tina bana ngana lobaka mingi eloko eboma mutu nda yeba azaki femme mariée azaki na mobali ye oyo bande ko se passer na ndako na bango yeba ka mwasi na mobali lem so ata bana o pe bazala bango ka ba innocent ba oyeba eloko te likambo wana penza mutu akoyeba ngo ka ye assassin wana tikali nda oyeba eloko ni abomeli mwasi na minute oyo opesa ako pousser na ye kaka ba argument ako pousser na ye ba raison mais c'est le seul Dieu qui connaît na ba jacat ba za tout le monde ba manette ya noir na ba chapeau abi mbongo yo ba mona telemi na bi mais si bozo ngo banga pour la nini tanga zo ba boye mo comme les cobra abimisi mbeli ba mbeli ngo emi balé bimisi mbeli atianga na kimi sima merveille na kimi sima merveille pas merveille avec makani papa tika makamo tanga ba balé atie mbeli tana moni mbeli abi c'est sérieux na ba tala apporter pas ko bima. On a avancé, Moussa Telemesus, yo Kenewab, yo Satakina Bisso, Nabinazo Bimaribana. Alors, moi, je suis sauvé la Béni, Béni que soyez out. Papa, Moutabomi Bana Misato, parce que Bisso, totali na angle ya Mibeko. Totali Mibeko ndenge lobby, pe totali na batu oyo bazalaki komono na scène ndenge lekaki. Na ndenge baiki ko saisir biso na cabinet na biso ba relater biso ba faire et tant que ba professionnel to monique papa nde muto abomi soka adultère ekota na bana pourquoi bana wana bazaki bana oyo bokoli ba komi directement bana yo bana wana yo bokoli bazala komi directement bana yo est-ce que adultère ekoko sa zuwa na modèle zuwa wana ya zaki nango ya modèle ya leki nzambe na zuwa po bilobi na biso nzambe wakeli biso nde ya atonda na zuwa siko ye moto ekela mo leka nzambe na zuwa ye mutakela mwasi wana te mwasi wana zekela mo nzambe balinganaki si ça ne marche pas moto na muta ako pona chemin na ye Abraham aloba ngaso na kina orient yo l'autre qui est na occident ndenga za wana perdre vie papa na zu condamnation ya sena mo ya zu condamnation ya lola au kimela wa babizwa likamna mutu boko bongisa mena nzambe te ndenga sali wana asali honte ya ba pasteur asali honte ya basali na nzambe asali honte ya basali na nzambe un serviteur de Dieu ko agir na modèle oyo ya agir te bible zo pekisa biso komona makila mutu kosimba makila siko tango ya asali yango aza kayen les d'abord yango neza souci pe soué na biso parce que biso avocat ya partie civile to moni ke peine wana eza vraiment muke par rapport ya ba acte oyo les condamnés à poser. Donc nous sommes entrés tozo komi bongisa biso na cabinet au total qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout évolue encore na dossier oyo afin que papa oyo aza condamné na 20 ans de prison aye ba kozwa peine oyo kozala lisusu plus forte que oyo tribunal epesiye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Toza Namatanga, comme on dit, Toza au milieu du village, un peu partout, Sangwamawa. Nous le savons tous qui est bandé on a vu sur Koufa. Un peu partout, Tobi Bango Bazaki, blogueuse, star et TikTok. Je pense que Batu Bazol est là, Batu Baol est là. Bon, mais tout dans les Toza la famille. Tomoni, maman, bonjour maman. Bonjour papa. Tu as bien gagné. Comment va maman Gisèle? Maman Gisèle. Et pas on a vu sur merveille, on a vu sur Déo et puis na maman. Na habité Yozana. Non, maman a dit Nazaraki moko ya baninga ya mombongo. Toza na ina groupe moko ya maman Rwanda. Subitement tout aux années na réunion toyoki ke mobali abomi pasteur moko abomi mwasi na ye. Et même jour on a toyebaki te toyoko zo information nango après baninga groupe tant ba ju ba information ba pandi yango na groupe l'air ba pandi nte toyoko mona nga ta na moni yango bon. Pourquoi les lois ezaki ke na mona ye koto pona osala ba chana ko kai ko leka te sans toutefois na kota tozo pe ba information ya solo na source pour information zo ba ma parci par là mutu na mutu azolo ba histoire na yo ya yebi et l'air na koti na famille j'ai vu les enfants j'ai vu la maman. Si vous pouvez informer le monde à travers micro Nabiso, à travers télévision Nabiso, Batoubaye ba réellement cause Yaliwa, il y a maman Nadine et ses enfants. Ah papa cause vraiment en tout cas ils ont banate. Ngana lo baramingi eloko eboma mutu mutunda ye barango. Azaki femme mariée azaki na mbali na ye. Oyo bande ko se passer na ndaku na bango ye ba ka mwasi na mobali. Lem so ata bana o pe ba ozana ba muka ba innocent ba oyebe eloko te. Likambo na penza mutu oyeba muka ye assassin wana tikali nda oyeba eloko ni abomeli mwasi na minute ya opesa ako pousser na ye kaka ba argument ako pousser na ye ba raison. Mais c'est le seul Dieu qui connaît. Certainement papa pasteur ndi mutabomi mwasi na ina bana. Oui, ça pasteur ndi abomi mwasi na ina bana. Ça pasteur abomi bana mibale ya mwasi. Abomi nande kona biso maman Nadine. Ça pasteur nda commettre crime wana. Apoignarder bango, chubi bango bambeli. Kaka tozoyo ka biso nyonso ba bi ba makile za wana. Tomoni makile za na se balakisi biso kiti yo ndeko na biso avanda ki nango esika ki ko tchaye bambeli. Tomoni vraiment ça fait très mal. Mais c'est pour ceux qui comme moi analyse muke en tant que maman, en tant que femme aussi. Cause nini sali que papa aboma mwana bana pe na kati ya etimona si ça se fait que peut-être maman sala qui a dit terre toi zaki na erreur tout problème mo songolo pakala cause nini ko ka osala papa aboma tina bana te papa nyonso to wana eza ba raison te eza adultère te poso ka adultère ekota na bana pourquoi bana wana bazaki bana oyo bokoli ba komi directement bana yo bana wana yo bokoli baza ba komi directement bana yo est-ce que adultère ekoko sa zu wana ya moderne zuwa wana ya zaki nango ya modèle nini ya leki nzambe na zuwa po bible bina biso nzambe wakeli biso nde ya atonda na zuwa siko ye muto ekela mo leka nzambe na zuwa ye mutakela mwasi wana te mwasi wana zekela mo nzambe balinganaki si ça ne marche pas muto na muta ako pona chemin na ye Abraham aloba ngaso na kina orient yo l'autre ke na occident po aboya kina mo ke ekomela bango ndenge ekomeli ye lelo boye soka mona ke azoko kate ou soit mwasi mutazaki mabe akoka ikotika ye atika ye na bomoy na 40 ans oyo na vie chrétien à 40 ans denga zolo ba saleli nzambe lelo oyo a perdre lola na ye na mertimo oyo a commettre hein ou perdre lola a perdre vie na ye denga za on a perdre vie papa na zu condamnation ya sena mo ya zu condamnation ya lola a okimela wa babizo likamna mutu boko bongisa mena nzambe te ndenga sali wana asali honte ya ba pasteur asali honte ya ba sali na nzambe asali honte ba sai na nzambe un serviteur de Dieu ko agir na modèle o ya agir te bible zo pekisa biso ko mona makila mutu ko simba makila parce que tant o ya sali yango aza kayen merci beaucoup maman merci beaucoup chers amis internautes toza ana matanga to mekampe ko solisa ba ndeko msusu to ye ba réellement cause valable ya likambo topé ya disparition ya bande on a biso misatu o ba otikotika biso c'était vraiment trop triste j'allais dire ko perdre bandeko batiki biso parce que liwa ezarana sengote liwa ezalakana ko sekate basi kitoko mibale et puis na maman na bango peu importe cause je pense que to meka un peu ko solana ba maman au bazar awa rester monsieur sur nos antennes
On se retrouve tout juste après. Merci. Amis internautes, toujours dans ma tanga, tous en abandé quoi, tout le monde va mettre avocat, tout mais un peu comme Solana Bango par rapport il y a déroulement, il y a bah fin de toro que papa a eu 20 ans de prison par rapport il y a bah crime OE à commettre. Tous d'abord on va mettre avocat, bah spécialiste à la matière, je pense que bah comme un peu explicité biso par rapport il y a bah soupçon on a ma moto yoka vraiment. Si Richard est ensemble avec moi, je dirais déjà bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Maître Tobeng. Nga nabengami na kombo ya nazali avocat, nabengami na kombo ya maître Edo Tangefwa. Nazali avocat moko na kati ya dossier oyo ya bandeko bakufi. De toye kokutana na ba cliente na biso, o ba client ba membre ya famille. Toye bandenge nini to landela lisusu procédure ya mibeko ya misalo biso to salaka. Merci. Voilà, merci beaucoup maître. S'il faut d'abord commencer avec les questions, on a évité si vous me permettez. Papa a aussi causé la crime déjà banni un peu partout dans le monde parce qu'il va trouver bien biso de partout. Bah il va réellement cause. Est-ce vrai que papa mutu abomi banana emi satouana? Bon. Papa mutu abomi bana misato parce que biso totali na angle ya mibeko. Totali mibeko ndenge elobi pe totali na batu oyo bazalaki komona scène ndenge lekaki na ndenge bayaki ko saisir biso na cabinet na biso ba relater biso ba fait et donc ba professionnel to moni que papa nde mutu abomi. Le monsieur Mangwangasa Oazalaki mobali ya cliente na biso yende mutu abomi. Mais naza penga mon côté naza na confrère na nga mopandi maître Boston et ayi moko se présenter. Merci beaucoup maître. Comme ça tu continuer ma question mususu na maître. Bonjour maître. Bonjour monsieur journaliste. Voilà. Nga Shadrack na bengi na komoni. Et nazali avocat kombo la ngai Boston Landu Kitoko. Naza moko ya avocat na dossier oyo ezoko s'opposer na monsieur Mangwangasa na ministère public na affaire oyo boyebi oyo boye kokutana na famille awa. Donc c'est ça. Voilà, mais alors aujourd'hui, maître, tu as un peu partout dans les réseaux sociaux. Papa, Oyo, Azali Bongo, victime, il y a maître Oyo Salemi, on a vu son message, maman et ses deux enfants. On a habité 20 ans de prison, Oyo Tozo, on a les réseaux sociaux, Tozo, un peu partout. Est-ce que c'est vrai que Papa Wana a eu vraiment peine il y a 20 ans de prison? Oui, na bandana nous na ko corriger moi moké. Papa Azali victime était. Victime ezali famille oyo ba perdre bandeko na bango na moko oyo atikali aza encore en vie parce que l'air to bandaki audience wana ezalaki batumi balende bakufaki mais présentement il y a encore un garçon qui vient de perdre auti ko bungisa bomoyi na ye.
bakomi lokola misato. Ouais. Mokonde azana en vie. Nzambe azobatela ye. C'est ça aussi notre souhait pour que tant que continuer na dossier oyo. Yé azala comme étant renseignante pour na ko témoigner parce que yende azala qui à vivre événement ndenge le kaki. Alors 20 ans de prison on a OESA attribué na maîtrier ça vraiment vrai. Bon, je ne peux pas dire que c'est vrai ou faux, c'est la décision du tribunal. Tribunal, ce qui a rendre décision naïe, donc beaucoup qui s'opposer dans l'autre, il y a deux voies de recours aux lois et Pesabiso, donc il y a ces pelines à verdu que le tribunal était, à quoi interjeter appel pour que au niveau et appel, il peut soit confirmer ou bien qu'on majorer peine. Il y a muto ba kondanaki télé d'abord il y a un souci pe soué na biso parce que biso avocat ya partie civile to moni que peine wana eza vraiment muke par rapport ya ba acte oyo les condamnés à poser. Donc nous sommes entrés tozo komi bongisa biso na cabinet pour total qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout évolue encore dans le dossier oyo. Enfin que papa oyo a condamné dans 20 ans de prison aye ba kozwa peine oyo kozala les choses plus fortes que oyo tribunal épicier. Merci beaucoup maître. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, toza toujours à na parcelle familiale bipa iwapi bandeko na biso bakufaki déjà boyebi que situation est un peu très compliquée par rapport ya bamakambo na surtout des sengeli na ebité toza na ndeko awa na ebité si Richard est ensemble avec moi. Bonjour papa. Bonjour. Ici Afrique Elengi Télévision. To bengi on a komboni. Jason Bongonda. Jason Bongonda. Ozo représenté titre nini na bande ko na biso ba oti kokufa. C'est ma grande sœur, c'est ma grande sœur. Ouais, là. Nos sincères condoléances. Merci. Alors aussi vous pouvez nous relater par rapport il y a effet tozoyoka parce que les gens nous appellent d'un peu partout de savoir est-ce que réellement papa aza coupable il y a ma liwa oui salami est-ce que c'est vrai que papa mutu abomaki mwasi na ye na bana et pour quelle raison et ça là que papa comme atina niveau aboma mwasi na bana. Bon, papa mutabomi bango, papa nde chubi bango bambeli. Et la raison est poussée selon Ndinga Lobela Ikuna na audience foraine, moi ça finga qui est, il soupçonnait sa femme avec un major fantôme, Oyo a même unité à Salarate, place à Salarate, donc. Mais ce qui s'est passé avant que, à comme en action, on a le jour où on a un samedi, n'a pourquoi. Là, on n'était pas là, on n'était pas déterminé. En tout cas, le fait que Mambo et les cas qui jouent avaient fait Tozalaïte. Biso bae ko benga ndolanga Hervé bae ko benga et pas maman, puisque maman aussi habitait là. Pendant le carnage, maman n'a pas si supporté. Pendant que lui, les messieurs tentaient, il y a Robi la porte à Sima. Et maman il a fait banane à Mibali. Donc c'est comme ça qu'on a appris que Batu Bakufi Bazu Bambeli a. Bandeko basi ndeko merveille na ndeko deo op ba kei elongo bango ba participer ba kotina liwa on a comment s'il faut dire bakufi comment parce que toi baté quelles sont les raisons où est poussé papa bomatina banana ceux qui pour na maman zoua ça se comprend peut-être un mususu ça les zoua mais pas ko matina liwa mais est-ce que bana bon d'après le monsieur quand il a qui n'a procès à lobby que moi si a fingi papa nae na maman nae parce que
lui reprocha à la femme de sortir avec le major fantôme wana oyo mokanda yebi nde na kanda na tomba fingi ya beti mwasi ku kobeta beti mwasi ku nde mwasi akezole mbeli pa chubaye et Merveille s'est interposée à protéger papa mbeli ekoti Merveille donc entre guillemets maman na bomi mwana allez yebsko pour Lucas se défendre nde a botoli mbeli. Donc d'après ma propos na audience n'enga samba. Merci beaucoup pour notre éclaircissement. Voilà. Non. Voilà. Na ba jacket baza tout le mine ba manette ya noir na ba chapeau abi mbongo yo ba mona telemi na bi mesi bozo ngo bomanga pour la nini tanga zo ba boye mo comme les cobra abimisi mbeli ba mbeli ngo emi balé bimisi mbeli atianga na kimi sima merveille na kimi sima merveille pas merveille nga makani papa tika makamo. Quand on a parlé à Tiembeli, quand on a parlé à Bissé, on a apporté pour Kobima. On a avancé, Moussa Telemesus, Yo Kenewab, Yo Satakli Nabiso, Nabinazo Bima Libana. Alors, moi, je suis sauvé dans la Béli, Béli que soyez à. Il y a mis ça tout na, mais qui n'a qui m'a sauté dans la Zakobima à. Ah, mais moi, je suis ah. Je vais vous permettre de vous permettre l'accès. Alors, na l'accès, on place l'accès, on a battu le monde là. Na devient na kimimba on a la police. Ba connaît, ba vous dire ah, moutuni a sabomi, peut-être ne sous bila kisa kibobo manga, c'est pas koboma. Na kena yebisi bango ke liweza kona kata lopango moya ko bata libota nanga tuli na ndoloba na moni jeep ya major na ya ngwete bazokota na yebisi policier wana atobi zayo moko mesale fo okanga mesena ko ba jana ye boye preuve kozala asala keloko moko te bajuji pe bango bakiti nzela ya se abamemi ngai na la police za wana pemi na maya kalamu ta moni bato zo mingi abe kozala te foto mema yo to na yo awa o ene bakamesanga tia na tango mwana nga ndaboza place moko madame nanga lobi na major nako soki yo tiki magwangasa secret kobima so tiki magwanga secret kobima na bina dino ngo bomanga pona mbongo esi naza mobali te alors siko monsieur azaki nsima ya major abimisi mbeli na bien ko laksane tanga alingi atianga na plus mwasi na tindiki ekote azali na mbeli mwasi azwi pota na libumu na ye
Alors on est à Kimi, na quelque chose la police. Et le temps bayaki na awa, s'il vous plaît, na ba tozo zo kanga. Temps ba kanga ba photo tobi. Temps tobi mi awa, na moni machona ko na miso na papa makangi machona ko yo. Na mi bokanga ezina généralement za ko na bi. Machona ko yo. Yo butasali makamo yo. De ba zwa ki ba devie na ye, e ba swinga ba na ngai na awa. Ne baka basama kia moi. Papa nanga molimo za papa Coutinho. Engamo na l'église armée de puissance. Aux l'église armée de puissance. Oui. Les églises na yomoko. Yanga bon. Yanza ma piscine na gérer. Depuis quand ça pasteur? Oh, si on met les depuis na bala 16 to 40 ans. Vous avez 40 ans comme pasteur. Oui. Et puis depuis quand vous avez marié na Mwasina? Depuis quand? Tu salé déjà 19 ans. Vous avez déjà 19 ans. Oui. C'est quoi Bana, vous bossez bana combien? 5 hein? 5. Toi, autobotaï, ensemble, on a adopté deux avec la adopté. Deux ont adopté. Na deux on a adopté des mots à Koufi. C'est quoi à Koufi? Ezana, moi si na on a nani. Aza, on a Koufi za deux, Magwangasa, na Nadine Magwangasa. Za deux. Merveille Magwangasa, na Magwangasa Nadine. Ok. Bon, tribunal Lingayeba. Puisque vous soupçonné. Bon, les gens qui sont confirmés, hein. Ils sont confirmés dans le biseau que vous soupçonnez moi si n'a une infidélité. Soupçonné c'est là que tu n'as pas dit comment la bango, bah pexi même bar basala. N'a y a pas sous barti. Vous avez déjà soupçonné. Non soupçonné bah il faut la barre place pour baler baler koya. Qu'on pèse la balle en bon au pot balle bailler au canal sous-sauté. Vous avez soupçonné depuis quand? Et c'est là que non, parce que nous avons soupçonné pendant 3 mois, puis abandonné pour l'accent. Même si on a 0 heure, 1 heure, 2 heures, 20 heures, on a un téléphone. On a un appel suspect. Comment bien comment on a major nako. Mon chef a retourné pour moi c'est un belaki. A tourné, au même temps ben madame la major nako abiko bangate. So ils ont bon dans un bon dans ça la nyos. Mais place moi c'est à l'hôpital. Grande scène aye. Moi na merveille. Na de badoli na commenter poso na komi so na ko baba bibalo kino kwa major na kwa koya onobi mano sosolé na major nako de kombo bane ko mona na numéro de téléphone moi sinayo. Est-ce que vous confirmez dans le tribunal que qui est pour y avoir qui major nako ngwa ni tout ça? Aza ko se président ben chéri major nako. C'est même na téléphone bi marqué major nako. Et devant yo pas obenga oshi, obenga major chéri naï. Bon, donc abana ko sala ndengo ano. Yo na motema et là on est maintenant passé dans motema. Ça fait ça la passe. Bando ça lo passe. Bando ça lo passe. Passe. OK. Suana wake ko arriver à ko so siko likanisi. Ya ko sala ya mwasi na mabe. Passe dans la ko prier là que c'est quelqu'un qui m'a béki akuma parce que mon doigt sacré. Mon doigt sacré ko. Passe wana kanisa ki démoroté ya ko bombaye. Et là, on a quitté. Et le deuxième cas, dans d'autres pieds qui nous a mis à jouer. Si on n'a pas, si on a bando sur la nanane. Pas si on a bando partager on nanane. Pas si on a partagé l'intercession, on a prié. On a prié. Oui. On sur la nanane moutouté. On a bon malédicté à moi si on a prié, on a entendu bando ipséronine. Vous avez moussel et enzambé. Mais il me disait toujours que ça ira, et que les cas bien, et que les cas bien. Et ce gars le bien, on a qui vient la monter bananga. Donc, le tribunal, tant que moi, si on a fait qui, il va être présent. Tant que la mission mukolo ana makamole le kai, il va être qui batwa. Na yeko ka bon si na kokufa. Moi si na yo, c'est là, moi si na zala qui merveille, nana Isus. Avec deux. Deux zala qui merveille. Oui, deux merveille. Oh na mona ba pour ko défendre ngai. Ezagina. Na madame ayaki yenda ke soko. Côté ni kabango pote ba sala mokala. Yebisa biso et ça le d'abord d'ailleurs ni. Était à partir de 23h to ba minuit. 23h to ki ba minuit. Oui bisa biso na tango wana banani bazalaki. À part moi sinayo auto ebika kofi na merveille. Na ni susa zalaki wana. Na tseka na bato mususu te.
Mais on a la rendez-vous dans la Papa, si na salle il y a 2. Non, tu passes comment la nuit? Na place babi. Là si banali bazala qui? Na temps ma comment ça là? Ngana bika bala mi balete ba yaki na ba jawana ba bana mi bale wana yayo? Ba comment te bana ngabani ngamingi? Ba ça banani, comment on a? Deo na merveille. Deo na merveille. Merveille da profite. Merveille ko. Deo sikoyo. Na ibite na ka sango ya merveille sikoyo. Ça on a qui non, mais en fait, tu qui s'accoufi, bon à Dieu. Naïbi place de Ozate. Oui, place Ozate. Naïbité. Mais je vais quitter. Même comment bah sur place bon à Zali, il a habité place Zali. Alors Manassé. Manassé moi nangai butu iye moi nanga bimakazo atasu ba 1-0. Na mona qui était pour moi nanga abimaka. Je dis la vérité ba solo. Moi na zonga ba 0-1. La zonga ba 0-1. Amukolo. Si vous avez un monde dans l'histoire, vous avez un million. Les embellions. La musique, vous avez bon, on peut soulever ça. Dans la musique, vous avez bien, Yagotala, Poussana, Yagotala. Omoni eza nani na yeba kango tanga hôtel voyage na Dubaï te auti na Dubaï batindi na on Paris. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Pour nous remettre un peu sur la famille par rapport à la disparition, il y a des gens qui réseaux sociaux. Je pense que les gens qui ne sont pas corrects, par rapport à la confirmation aujourd'hui dans la famille, tous les membres de la famille. Je pense que vous avez moins éclairé par rapport à la situation. Mais nous ferons des efforts pour nous remettre un peu l'année la bino, les sous-sous, et puis vérité, pire vérité par rapport à la condamnation. On a mettre avocat vraiment en effet que Matissa peine parce que crime ou à commettre ils ont mérité 20 ans de prison, ça mérite beaucoup plus. Et moi je pense que les alliés cause vraiment valable au avocat Baoluka Babundana. On reste branché sur Africa et Télévision. Bonne suite des programmes, un grand merci à Richard Tessa, merci à la Nation de l'Union congolais, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement et je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.